Abidani yo lokola on se comportait très bien na moni rapport moka babe na yote banga lelo yo muto kosala nini okozala mokonzi ya banani ya bandeko na yo nyonso se comportait très bien na moni rapport moka babe na yote banga lelo yo muto kosala nini okozala mokonzi ya banani ya bandeko na yo nyonso bana nyonso ngana kobota na mabele oyo ya nse yo Juda yo mutu okozala mokonzi na bango osi oyoka ete nkoleso mwana ya Yuda koloso azali mokonzi ya Yuda mokonzi wa Yuda mais sikoyo tanto okonzi émission oyo nakoyebisa ete nkoleso eske azali mwana ya Yuda ou bien comment mais ana tanato tikana wana mais siko awa tia wana mutuke Juda bapesi autorité ke ye mwana mine n'est-ce pas mais ye mtu kozala na pouvoir ya coloniser ya diriger banani bandeko na ye eke bandeko ne nyonso wana bakozala banani ba esclave na ye mtu kozala chef na bango bénédiction ya Juda et bandi osoka les lions de Juda les tribus de Juda d'être comme na place oyo mama ani na taunte za kozonga sikoyo tonto mona koma Jacob na basi mbale ona bana na ye saga ese kontite siko saga ko enge kota suti na papa na bango et puis suka papa na bango abeno boto no tunki out te to ko yeba yango to ko ne ko zo moi répondre msali ya siko yo tanto ko zonga nde to ko yeba koma Jacob abimé na ndako ya nini ya bokilo na ye avec combien de bana 12 bana alléluia. yango tozo continue kolobela sikoyo tosuka place zake papa si amodi bana donc bana bazalaki apesi malédiction ezwaki na bana mais alobi na Juda yende yenda kozala bandeko na nyonso baoya kofukamela ye. Merci. Bien sikoyo toza sikoyo ko okoya komona ete bana oyo na koko na bango Laban kati na ndako na yepe respect ezate papa ewe ya Laban alinyi kutu komona bakoko na ete alinyi pe kopesa ba droit d'héritage te eloko mo eza koleka ya malamu ezate déplacement ya komona ete Jacob yango siko tina moi na tango oyo bakoko mingi balingi pe bakoko na bango te bamususu pe basali na bango mabete balingi kaka bango te pona nini bana bakoko bango babotami na libumu ya bana na bango ya mibali ozo comprendre ce que nazo consiste les cam on nazo ebisa so baki bakoko bele balinga bana mibali baboteli bango non balingi bana ngote balingi bana oyo bana na bango ya basi baboteli neti ngai mama na ngai abarache bana basite yango nazo bate baboti ozo comprendre fallait alinga bango mingi mais siko na tango na biso oyo bakoko mingi
balingi kaka bana oyo bana na bango ya basi baboti neti nga ndenge naza boyo mama na nga linga bana nga laboti ndeko na nga mobali bana ye aboti mama na nga lingi kosantir bango te ndenge village na Kibokolo ezoleka ndenge wana ezoleka bongo bon yo representaka village na Kibokolo na kitsi na bino na koyiko mosusu sikoyo neti ndeko awuta kobenga nga pe alobi ke ye bana na libota na bango babotami koko na bango alingaki bango ata moke te balingaki kaka bana tata mwasi na bango sikoyo koko na bango alobaki nini mwana ya tata mwasi na bango soki abali akopesa ye bakado ebele sikoyo yebe eloko yaki mwana yango ti lelo abala te sikoyo bakado oyo aprometaki apesa na mwana yango pesa yango kameme na mwana mosusu abali oyo bana balingi te ozo comprendre ye donc ti lelo oyo esalama te bien mama anizizani oza komona elekaki to ezoleka na village mina Kibokolo kuna sango na mutuke difference ezali pe na zizani pe oyo eleki kati na eza koleka mais faut que ezali wana eza bien te faut olinga bato nyonso ndenge Laban okoya komona te Laban bana ne ya basi Leya na Rachel baye komona te papa Jacob biso tomoni ko malamu tokangama na yo eke bana na biso na nsima na yo bakozwa kutu bénédiction bakozwa héritage na yo papa na bango makamba héritage bani kozonga ke tokonte na papa na biso epuis papa na biso oyo ko toza komona ye motema na ye alingi biso te alingi mpe bana na biso te alingi yo mpe Jacob te malamu tobima na biso mama ani place oyo bayaki koyokana bandeko bamona kotanga bible koya komona ye te comment Jacob azulaki bomengo to akomaki riche kati na ndako ya Laban na babokilo na ye ce n'est pas que po afutaki salaire mais c'est parce que ayebaki mpe comment bazali koyobeta na lipate oyo tokolingi koloba ati bazolobamaka Rachel kaka awa mais koya komona ete par mosusu ya Jacob kokozwa barichesse kati na ndako ya Laban c'est parce que kombo ya Jacob je batrik ayoja kosala batrik bayokanaki soki bangombe nyonso oyo kobotamake baza na batashe ya yo oyo bazangi batashe ya ngai mpo bangombe ebele baza kobotama to bibwele ebele eza kobotama ezalaki na batashe te sikotala bake Jacob ye nzambe apesaki mayele ya koma kolalisa babana ya babibwele na makasa na sorta bamatiti oyo ezali te ya batashe ke ntango bana kokole na banzoto ntango bapoale bana kobima bapoale baplace mosusu ebimi baplace mosusu bapoale etikali bato baza kosalaka bascience ya baécologie bayebi biloko oyo koma elekelaka nga nayebi yango te nakoki kokota mpe na detail te biso na émission la vérité likambo mosusu toyebi yango te topesaka commentaire na makasi te po toderute bato te noki baki nosala likambo ekweyisi bango to epesi résultat ya kiai bible elobi ete inverse nakosalema soki balobiki o bakozala batashe ya ngai batashe ekozala ya Jacob so moturo batashe ya yo ya ngai bazali batashe inverse esalemi ya bazala batashe bref kante nyonso ya bapambo ezala okende na Jacob nde place nani akobaki na kanda moko akosakana te kabi awa bosala nini bolonga mais précisément bible elobi bana ya Laban bokilo ya Jacob ya mibali bayaki koflashele papa nango ke keba na garçon oyo aza moyibi depuis ayeli awa bomengo na biso ke héritage ke yango wana mama ani tolobela mama héritage ke bato ebele bana ebele lelo papa na bango aza trop riche me baza koveye na barichesse ya papa na bango tala makambo bandaka papa na bino boyebi bango place ezalaka te bibwele bafe papa na bino ezaka na boka papa leki banoko soki batata mwasi mais kuna tosi tolobela makambo héritage benga biso faut continuer korapele bango yo moto oyebaka ezaka émission na yo ofungola miso biloko ya papa na bino eza ya bino botika nango bato mosusu tala bana mayele oyo bana Laban bakebisi papa na bango ke tata Jacob oyo oza komona yango bokilo na yo so okochasse awa te yo okomona biso koma bapauvre tokozala parce na moi so eloko bokotikela biso te biloko nyonso ekomi ya Jacob na bana na ye ebongo biso tokozwa nini de place wana mbili bayaki koyina bango bref Rachel précisément apesi conseil pa Jacob mobali na nga na kosipote yo vaika waka tukima ke tokuku papa na biso mpe trop méchant il nous maltraite comme kutu bana na ye te soki na kati ete soki totali mpe bien ndenge mpe bavandaki ensemble eza nango mpe bien te respect kozala te ozomona bato mabota mingi mpe tomoni baza kaka na pembeni ya bapapa na panga na bayo moto obali ozwisi mobali na omemi wana ozwisi mwasi na omemi wana bana bozokontinue respect kozala te fo kaka kobima balobi bien que l'homme quittera son père et sa mère
et elle s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et nous comme faut qu'on bima, don't bring comme même you know comme même famille na na kata botate mais bima et le bike quittera et nous comme bima. Et puis t'as là comment c'est quoi, merci maman de là. Et puis t'as là comment basi oyo, Léa na Rachel ba joindre monter maman pas mon bail, biso to ko supporter nini. Yo, mon bail biso. Mais basi belo na comment na été, biloko na ye. Et puis ya ko supporter nini, ya papa na ngai. Ya bana, ya grand frère na ngai. Ya petit frère na ngai. Pendant que mon bail na zo ko supporter yete. Azo ko supporter yete. Wana za ki introduction na loba jango très bien. Ba caractéristiques spirituelles les plus riches au kuta na mama Rachel ali boso. Ezali nini? Humilité. Tu ezalaki na ye, eleka kinyoso. Ami kitsa devant ya na Rachel.